I am saying thank you, my God. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my God. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my God. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my God. Oh, I never know you favor me this way. I never know you favor me this way. Oh, I never know you favor me this way. Favor me this way. Thank you, my God. I never know you favor me this way. I never know you favor me this way. Oh, I never know you favor me this way. Favor me this way. Thank you, my God. Oh, I never know you favor me this way. I never know you favor me this way. Oh, I never know you favor me this way. Favor me this way. Thank you, my God. I never know you favor me this way. I never know you favor me this way. Oh, I never know you favor me this way. Favor me this way. Thank you, my God. I have a Father, you never ever fail me. I have a Father, you never ever fail me. Jesus is my Father, you never ever fail me. Oh, Rock of Ages, never ever fail me. I have a Father, you never ever fail me. I have a Father, you never ever fail me. Jesus is my Father, you never ever fail me. Oh, Rock of Ages, never ever fail me. Thank you, Jesus. Oh Lord, I am very, very grateful, Papa. Oh, you have done so much for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you. Thank you, Jesus. Oh Lord, I am very, very grateful, Papa. Oh, you have done so much for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my God. Solo bakoyeba yo ndenge nini yozali nzambe osalaka omokili koyeba ndenge nini yozali nzambe osalaka Oh, Yahweh sala Yahweh sala na yo Yahweh sala Oh, Yahweh sala Yahweh pesa mabota Yahweh sala na yo notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Wow! Chaîne wana ya koloba très Vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Wow! Chaîne wana ya koloba très
salut, c'est votre journaliste Eliane Mutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce, c'est là où je vous aime. Salut, c'est votre journaliste. Bonjour, bonsoir, nabala nino sur Kelly Joyce TV, ça dépend ya air boko yamba biso na banda kuna bino. En tout cas vraiment nzambe aleka na kopambola bino na kumisi nzambe na pamboli lisusu nzambe na mokolo ya lelo ye mutapesi biso makasi ya kotelema pe ya kosala musala soki ete mususu aza te po ebele bakufi toleki bango na eloko te ma nzambe wana abateli yo abateli nga po tozala lisusu na kati na esika oyo toyoka lisolo oyo kobetama na pokwa na tongo ya lelo sa depa ya air oyo bokotala biso na bandako na bino. En tout cas vraiment nzambe apambola bino, bino batu o bolandaka biso, bino batu o botalaka biso, bino batu o bobengaka biso, botielaka biso ba commentaire, bozo aimer ba video, bozo kabola ba video na biso na ba réseaux sociaux na bino, ba Facebook, ba Instagram, ba WhatsApp. Nzambe vraiment aleka na kopambola bino. Naza vraiment na mingi ya koloba te, naza na mingi ya kopesa bino te, mais na pesi bino kaka ba merci ebele ebele ebele. Sans nzambe, sans bino mobulu, soki tokomi lelo ezana mpona mawa ya nzambe, grâce ya nzambe, pe bolingo oyo bino bozala mpona biso, pe bolingo oyo biso pe tozongisaka epa na bino. En tout cas vraiment merci na confiance, merci na fidélité, merci na ndenge bozo trust biso mikolo nyonso tu. Donc soki bobengi biso tobetaka lisolo ndenge bosengi, oza na besoin tobeta lisolo na yo, oza na besoin tosala promotion ya chaîne na yo, oza na besoin tosala promotion ya musala na yo, ya eloko nyonso oza nango, ya mariage eloko nyonso oza nango, ata église benga biso toza wana tokoya mpona kosala musala na biso ndenge esengi tosala. Donc toza wana mpona bino pe bino boza wana mpona biso. Donc soki bino boza te tosala musala te, soki biso pe toza te donc mawa trop. Yango babike nyonso etambola malamu, bobenga biso, bobenga ebele ebele ebele, toza wana tokoyamba bino. Limero na biso eza wana, tokobana kotia limero na biso na ba émission nyonso tokobana kosala eloko nyonso tokosala, tobana kotia limero na biso po eza na bato ebele bazokomela biso na Facebook, bazosenga mamero, me toyebi te soki bamonaka limero te po mutu soki abengi azolobaki nini na chaîne tozomona limero te, me tobeti komo na Facebook ezolakisa biso kaka place ya kofolo, me limero ezolakisa te. Limero na biso totiaka yango na bavideo na biso, donc bavideo nyonso te, na bavideo mosusu totiaka limero na biso, me sikoyo nde tokobana kotia limero na video nyonso tu tobana poste na YouTube na biso, limero ekobana kozala wana. Oza na besoin obenga biso, okoki kobenga na limero wana eza pe mpona bato oyo baza na Congo. Bato baza na Congo oza na besoin ya caméra, oza na besoin bafilme na mariage, toza na cameraman na biso, toza na caméra na biso ekoki koya kofilme. Oza na besoin to filme na église, oza na matanga, oza na problème, oza na besoin baya kosalela wa musala, cameraman azali, ba journaliste bazali oyo bakoya mpona kosala musala, bakosalela yo musala kitoko. Po bato oyo deja tosaleli misala bango moko bayebi, soki baza wana bakotémoigner vraiment bayebi ndenge tozosala musala na biso. Donc soki oza na besoin penza to filme na matanga, ata na mariage, ata na fête, ata na église, tokoya wana. Ata soki oza kote nini, benga biso kaka, biso tokendaka partout, tokomaka. Donc tokomaka bisika nyonso oyo bokobenga biso, tokomaka toyaka tokosala musala ndenge esengeli. Soki po olingi eloko na yo eleka na chaîne ekoleka, mais soki olobi kaka ke to filme yango totindela yo ekota na chaîne te, tokosala kaka ndenge oyo yo okosenga biso kosala. Donc tosalaka oyo ezali oyo bino bosenga biso tosala, yango nde tosalaka. Tokosalela bino musala vraiment kitoko makasi, bokosepela. Bobenga kaka, bobengi na limero ya Kelly Joyce ou bien bobengi na limero ya Rachidi Mutoto. Donc soki bobengi batu mibale wana nde bakoyebisa bino eloko nini bokoki kosala. Hello everybody, hi guys, you are welcome back to my YouTube channel. Is your girl Casey Mutoto. Today I just want to say thank you to you guys. Thank you for everybody. Thank you for supporting us for everything. We've been through a lot with our channel, but with you guys everything has been more easier. Thank you for supporting us. May God bless you.
Please guys, I'm asking you, if it's your first time to come in this channel, please like, share and subscribe to my channel. May God bless you. In this channel we talk about marriage, cooking, families. We talk about a lot of things, guys. So if you want to learn how to cook, you don't know how to cook, you want to learn how to cook, you can call us in that number that you can see on the screen. We are able to show you how to cook the thing that you want to learn. So if you have marriage or anything you want us to come and do the filming, we can do that. It's not a problem, guys. If you want some advice, you know, you can always call us on the number that is on the screen. We will come and do our job. Please, I'm begging you to like, share and subscribe to our channel. Basically, in this channel, we don't speak about one language, but we speak different languages. So in this channel, we speak French, we speak English, and we speak Lingala. So if you don't understand Lingala, you speak French, you can always call us. We will make it easier for you guys on the language that you do understand. If you don't speak Lingala, you speak English, you can always call us. We can do a video for English and then to explain things that you don't understand. We will come and do our job as usual. We're doing our job. So guys, please like, share and subscribe. May God bless you. Thank you for everybody that have subscribed to my channel already. We also have a channel that is called KC Mutoto. Basically, in that channel is music. In that channel we do gospel music. That's where we praise and worship God through music. So if you want to listen to music, you can always go to our channel. That's my own channel, KC Mutoto. You can go there and then, you know, watch music, worship God, praise God with us. Is always grateful because He's the only God that is protecting us through all these kind of things. Without God, there's nothing more. So please guys, I would like you to subscribe to this channel and then go to KC Mutoto as well. Go and subscribe to my channel. God will bless you more. Thank you so much. So today's show is going to be in Lingala. If you want us to do something or you want us to speak something about your marriage, your church, anything else, you know, you can just always call us. And if you want us to do a show in English, we will do it in English. If you want us to do it in Lingala, we will do it in Lingala. If you want us to do it in French, we will do it in French. So it's up to you guys. If you have something, you can always call us and we will be there. And we will speak the language that you want us to speak. So this show today is going to be in Lingala. It's not going to be in French. It's not going to be in English, but it's going to be in Lingala. If you don't understand something and you want to ask something, you can always call us on the number that on the screen, and then we will answer your call. And then if you want to ask something, you can always leave a comment as well. We will always be there to answer your call. Thank you for your support. May God bless you. And tokoti na lisolo na biso na tongo na pokwa sa de pa ya air boko landa biso. En tout cas, vraiment bandeko to landa lisolo o na boke binyo sotu to landa yango na boke binyo sotu vraiment bandeko. Donc na mokili o to neglijaka mutute. Ko neglige mutute, azala mosali na nzambe. Azala mosali na nzambe te. Azala soki mutu oyo yo yebi, mutu oyo yebi te. Ko neglige mutute na mokili bandeko. Lobi na yo oyebi te. Mutako ede yo lobi oyebi te. Luka, balobaka luka ozanga mbongo mezala na batu. Mais soko za mutu oyo zaka muta ba problème nyonso tu. O luka kaka ba problème place nyonso kendaka. Donc côté nyonso kotaka fo yo kaka okoti sa problème. Eza pasi. Pona mokili. Toza. Eza mokili ya nzambe makambo ezebele. Makambo ezebele. Donc nzamba ko kitaka ateka uti likola kiti na sebu aye ko sali sote. Nzambe asalisaka mutu pe na nzela mutu. Akotina mutu boye aya ko salisa yo. Akotina mutu boye aya ko sunga yo. Akotina mutu boye aya ko pambola yo. Oyebite. Po biso bata mokili tozala kaka ke. Soko moni mutu. Msusa alati pantalon jaune. Alati lamba likolo rouge. Ah, yombala moko choli. Ah, ya yebo lata te. Msusa yebi ko lata te azana ngote. Oya zanango yango wanende alati. Me yom to zanango luka osunga.
tozalaka kaka te ke bato ya kofinga, tozalaka kaka te ke bato ya koyima, tozalaka kaka te ke bato oyo baza ke soki omoni problème boye yo kaka. Donc yo kaka okendaka kaka liboso, oza wana mpona kochola, oza wana mpona koyina, oza wana mpona kotonga, oza wana mpona makambo nyonso ya mabe kaka. En tout cas vraiment mokili bandeko, makambo eza ebele. Linga mutu nyonso tu, ata za ndoki, linga ye. Po Bible ebisi biso mutu aza na bolingo te, akomona bokonza likolo te. Donc ata oyebi ke mutu azo bomanga ye, azo memanga na liwa, yo linga ye kaka. Nzambe ye moko, akoluka ndenge nini na kodili na ye. Po mokili toza eza ya biso te, mokili eza ya Nzambe. Donc linga mutu nyonso tu o Nzambe asala, to tika ko juger. To tika vraiment ko juger, to tika. To yebi te mususu mutu oyo zo finga, mutu oyo zo bengana. Emsu lobi kaka ye wana ndaza lipamboli na yo. Emsu Nzambe atindaki ye ayak na nzela na yo po aya kopambola yo, me yo bengani uche musika na yo. En plus bandeko to meka penza yino munoko na biso to yebaka eloko nini ezo bimise loko kanisa nanu avant ko bimise loko. Po munoko oyo eko bomisa yo, eko peso bomoy, eko salo makambe bele ya malamu na ya mabe. En tout cas vraiment to bandi na lisolo na biso, eza na ndeko na biso, mama na biso abengi biso, abombi na ye kombo, nga na yebite batu nyonso bobenga nga bobomba kaka bakombo. So bobengi nga kaka bobomba bakombo. Koloba kombo te, koloba mboka te. Bandeko, bomeka ko facilite ngai. Moko na zaka ozu beta lisolo bwe, ale, mwa kombo elinge ya bwe, ofini yango penze finana. Ebi mate mekota la kati. Esala nga mwa pasi, moko soko bengi, malgré to salaka obino bo sengi biso ya monde to salaka, mais bo meka pe nanu ko facilite biso. Po soko lobi na pese exemple, soko lobi keli baze beli. Ba keli baze beli. Ba oye bakate keza yo. Ata to otanga la biso mboka te, mais po oye bisa longa kombo me olobi ke koloba kombo te. To koloba te po ndeko alobi ke to loba kombo te. To loba pe mboka bisika zali te, mais aza na Europe. Ndeko na biso aza na Europe. Abenginga. Donc abenga kinga une semaine déjà yango yo mena bana ko kapina ko sala vidéo te tellement busy. Fena sala live, mais moyena sala live ezate tellement busy na bana na makambu na boye zongisa boye sala boye. E bande vraiment ko simba te. Ya ona baki na place na sala na fanda tika ka to beta lisolo yango. Comme ça to kochangwa ta première et ko sala le côté. Donc na koma ko sala mingi ba vidéo na butu lokola na ero toza déjà 23h et pas na biso à 23h bana ba lali papa lali mengana za awa pona ko sala vidéo pona ko sala musala pona ko sepesa ndeko la biso abengaki biso pe pona ko sepesa bino ba oyo bolanda ka Kelly Joyce TV po ba bino nde makambo bino nde vraiment makambo. En tout cas vraiment tokoti na lisolo na biso ya ndeko na biso oyo abengaki biso mama na biso yaya na biso leki pepo na bamususu lisolo o vraiment ete ya bino ete ya ngai ete ya biso mokili eza ya kokufa bandeko mokili eza ya kokufa place nyonso tu eza place ya kotia lokolo te camarade nyonso tu aza camarade te mutu nyonso tu teko omona na nzela okutani na ye kaka nga pe nazala na ye mutu nyonso tu ke yo omona na nzela ya aza boye nga pe nakoma boye mutu nyonso tu te oyo yo komona ke mutu alataka bien atiaka suki boye bamakiyage na ye ezalaka boye ke aza mutu non bato mosusu bazotambola na nzela bato bakufa oyebi te bato ya monde wana mais yo yebi te tozala vraiment be careful pena na nyonso tozosala surtout kutu biso bana Nzambe. Mama na biso abengi ngai alobi nanga donc ayebaki kutu tazaki na confusion azwaki numéro na Kelly Joyce TV
na video nanga o na salaki ya 4000R nde azwaki atalaki video wana ndenge ayebisenga atalaki video wana azape YouTubers me alobi soki alobi abeta yango batu bakoyeba ke eza ye yango alobi ke moyenga na beta eza te tellement pakomani kosambela abenginga alobi oh nauti kotala atuninga wala mama kelinga na lobi ya alobi nauti kotala video moko batindelinga awa ya nzembo na yoki nzembo wana en tout cas vraiment na sepeli nango makasi mais ce que na atalaki video oyo ya 4000R na yoko tala video oyo ya musique na moni ke eza ba chaîne mibale eza chaîne moko te donc na lingi na yeba eza kaka yo bi eza yo te po bilongi na mona ki ke bilongi ekokani donc na yebisi ke eza kaka nga chaîne wana eza chaîne ya musique chaîne oyo eza pona makambo ebele ya kolamba émission ya kobetela ba makambo zana likambo ya kosala ba promotion donc eza chaîne oyo eza ya makambo ebele ya mateya makambo ebele mais o wana kuna eza uniquement pona musique yango na mona kike moyena cha chaîne eza ba chaîne nini te eza la chaîne moko te yango na kabolaki yango o wana kuna etikala pona musique oyo comme ça ebanda ko mixer kolamba ba émission ba makambo ebele ya kosala après le binanga OK problème ezate en tout cas vraiment na sepelaki na betela yo lisolo na talaki video na yo na betela yo lisolo oyo comme ça yo obetela nga lisolo oyo pona ko kebisa bande ko obaza kuna bana nzambe o bafandi kuna bana nzambe o baza na kati na mokili o bazoyeba te ke mokili ekomi mabe mutu nyonso tu aza mutu ya kopesa confiance te aza mutu ya kopesa confiance te abinga na bande ko sambela lokolo moko na kati me lokolo moko libanda na yo koyeba kaka nzamba linginga alongolinga na liwa place na zaki lelo na koma ko sambela penza na kotisa makolo nyonso tu mibale na kati na koma ko sambela na tika makambo nyonso tu ya mabe po soki nzambe te mena sina kufa pona nini ba camarade omonika mutu boyenga pena koma ga muninga na ye omonika oyebite asalaka nini oyebite asalaka nini abibetelanga pena lisolo oyo oteya vraiment bana nzambe oteya bana nzambe bazala bikefo bazala penza donc bayeba ndenge nini ya kofanda na kati na moki abengi alobi na muvaki na place nazofanda donc na yo ko move place na ofana nazaki mutasika na yebi pe quartier te na yebi bakambu ebele penza te na koti na kati donc naza na mwana nanga moko aza na 3 ans na yo kokota na kati ndako mutu te oyebi mutu te loko moko te kaka boy donc na bane ko bunda na kanga moko na meka komesana na yeba pe ba quartier na yeba ba place na yeba soki ba shop ba congolais zalaka boye eye ko sala bongo ti na bani pe ko fana bani ko fana yo sala 2 mois na mboka o nazali asali 2 mois ako ayebi shop ba congolais komi ko kende pe na shop ya ba congolais ke pasomi biloko esili pe azongi ndaku ndenge ezalaka kaka ayoko kutana na ser ayoko kutana na ndeko moko na kati ya shop ya ba congolais akenda kosomba biloko akutana ndeko moko ya mwasi boni nani ba ndeko ya mwasi yango abana ko beta lisolo na mkolo shop wana aza mutu ya ekolo boy aza congolaise aza ekolo boy yepe sikoyo fi yango abengi nga alobi yepe sikoyo ayoki bongo asolisi pe ndeko wana boni oumeli nga komona nga boy nga na koti sika awa nga pe naza congolaise ekolo boy donc toza na yo ekolo moko boy bayebani pe wana pesa numero pesa bapesa ni numero boy yo fandaka na fandaka boy bo yo zalaka wa penga na zalaka yepa toza pe na musika te eza kutu bien ndeko mwasa bi lokwa na ye awa pe na umeli nanu te nazaka na mwana nga moko mais nazo luka pe batu comme ça na mesana pe na batu po talaka mboko yesika makambo yebite na yebi penza te mais ezala bien penza soki toyebani ndeko pe mwasa lobi OK problème te bande kwa bi likani sikutu teke muto nazo solola na mutu mabe
to pesa ni numéro wana pe komi pe to koma ko benga na boni boye bien to koma pe ko solo la ki camarade pe yo ko kola nango yo ko bota inani ki camarade pene boti koli pene komi makasi inani fiyo akendaka pa camarade na ye camarade pa ye donc bakomi pena ko balobaka ke best friends best friends penda ke oyo aliaka pa moninga o pa aliaka pa moninga oyo aliaka boye camarade na yango aza na bana mibale ye sikoyo aza na mwana moko bana ya camarade na ye pe bayaka pa na ye pe fi yango mwana ya fi yango pe akendaka pe epa camarade na ye me fi yango sikoyo tellement ye kowumela na kati ya mboka ngo asali inane aye koyeba ke eglise ya bakongolais ezalaka na mboka wana akomi na ye kokende eglise ya bakongolais kuna na posto ayebisi camarade na yo mto wumeli na nini awa yo mto wumeli awa ndenge nini olinga kokende nini eglise te eglise eza kuna camarade na nga nasambelaka na nga na eglise ya catholique bata catholique bolimbisa ngai donc eza lisolo oyo nazobeta ya ngai te me ndeko abeteli ngai funa beta ndenge apeseli nga lisolo nakoki kokende gauche droite te po nayebisaki deja so nabeti lisolo soki naza live akozala live mais soki naza live te na tiango première akozala pe wana mpona koyoka ndenge nabeti lisolo na ye po bato batrustaka biso kaka boye donc moto apesi lisolo na ye ezosenga fo beta yango ndenge ye abetelaki yo ezala okende gauche te okende droite te ou bien na devie place balobi catholique fo nakende boye te tokosaka te toyaka mpona koloba oyo bandeko basengaka biso mpona koloba donc soki boza wana vraiment bomeka kolimbisa nga na ndenge ya mabe te nga nazobeta lisolo ndenge babeteli nga mokolo lisolo aza wana azoyoka bino moye kutu totanga kombo eza te azoyoka mpe nga aotanga bacommentaire na bino ndeko abi te nga nakenda na nga na catholique ngai moye na ya na eglise wana eza te ndeko mwasi mpe alobi oke problème te ekontinue kaka bongo ye mpe soki ekomi dimanche yake na eglise mais bakutanaka na bango bakutanaka mpe bakendaka barestaurant boye ekosala ke ezalaka na jour moko babimaka bakendaka restaurant babi soki girls out soki girls day out babimaka bana basi kaka po fi wana lokola pa yebanaka deja na mboka wana donc bayebani deja babimaka bafi bakendaka restaurant bake restaurant camarade na ye alataka suki ya perike ya brazilian alati perike ya brazilian bake restaurant kozonga bazonga ye fi o abeteli nga lisolo ayebisi camarade na ye nasepeli pena na suki oyo yo olati osombaki yango wapi ye camarade alobi suki oyo nasomba yango banda kala mais soko olingi nakoki kopesa yo yango po eza nango problème te nakoki kopesa yo perike oyo ozwa fi yango alobi naosepela kutu po nasepeli nango mpenza makasi pesa ngango nazwa yango bandeko place makambo nde eyaki kobanda place wana alobi place wana nde makambo ebanda me ngai tellement nayebi te soki balatisanga ble soki nini nayeba te ndeko moko abengi bolimbisa na rappele sima po eza pe live te anyway na rappele sima abi place makambo ebanda yango wana me nga nayeba te bandeko abi bato ya misala mabe baza na mokili oyo moto azotambola yo ozomona ye mutu me nzoka te aza na makambo ya sese oyebi te abi nafanda na camarade na ngai tosali inane na ndambo nafanda na ye natikala komona sine moko ya mabe te natikala komona eloko moko te ke soki nini te nga nayebi kaka ke mutu normal camarade na yango akendaka soki ba Dubai akendaka na ye ba Dubai azongi abi camarade na ye pe soki avoyage bana ya camarade na ye batikalaka epa na ye fi oyo abengi biso batikali epa na ye soki aki avoyage ayo kozonga apres bana azwi bana na ye mais eloko ya mabe ezalaka te abi nalalisa bano na ndako na nga nzambe amalamu nalalisa bana na ye na ndako na nga na bashamba ya bana na nga basangana na bana na ngai me nzambe aza malamu mpe aza bolingo ndeko azwa perike apesa ye ye mpe azwi perike perike yango alata yango te atika yango kaka na ndako bongo
amoko ka nini camarade ngo tuna nga banana pesa yo perruque ngo lata kango lisusu o lata ngo te nga moko ya nazaki nango na bana ko lata ngo yo banana pesa yo o lata kana yo ngo te o lata ka te poignard na o lata kaka mukolo nini o na ko bimo be muteme esepela na ko lata ka yo zala calme soko kabeli muteloko eza lisusu ya yo te yo tika nga na ko lata perruque wana mukolo oyo na ko sepela na ko lata perruque ndeko mwasi pe a continuer ka bongo kaka ki camarade na bango pe e continuer ki nango bongo bien e comme ka soki alati ka perruque wana mutu soki mutu abi mutu e bande ko beta nga na ndenge moko nazo comprendre te soki kaka na lati perruque mutu wana na oyebiso nazo koka te tina kolongola so na longoli yango omona na yoki bien Siko na robete la camarade nanga ngape kutu subule loko moko te eloko na mutu kutu ezate. Na yo kakaba masolo ba brésilienne ezaka soki basuki abatu soki nini menga moko penza lokwa na lata na ngape ba perika ba brésilienne te yango eza mbali boso msusu na ngamona bien msusu eza na oka ndenge batu baloba kaka mais eza problème te. Mabane ko bete la camarade ya bi perika muso na lata on na yo ka mutu passe. Kama na be yo no mesana ba brésilienne te donc longola ngo kutu na mutu na yo ke o soki mutu pa so yo la takaka ke sana ngo loko te e yo koma camarade na nani ye fi yango bazalaka na séminaire na kati na église bazalaka na nani na kati église abengisi ayebisi camarade na yebi ko kenanga na église catholique mais lelo ezato za na programme na kati église bazo bengisa pasteur moko pa zaka libanda. Donc yaka to kende église esa lelo côté ya le ba yo zakaka bon na sina yepsa okena kendaka nini église na catholique ya le biote ya ka to kene za na nka mkolo moko tellement na chaka e pression to bani ko nini abi chance kutu na mutu nanga naza na suki nanga nazaki na suki nanga ya bien nazaki na suki ya bien na lata ka perruque wana na kene nango église abi camarade nanga bisko na oya ndenge nini po naza na nino na carte na oya l'église ndia bi nazo ke nini loko l'église ekobanda nini ekobanda 12h ngana osande nini camarade na FC na osande na ozona bana nanga po na place na zuna bana nanga na ke kotika bango après siko na koya kozongela yo na zuyo après na sima to ke allez ezaki peka bongo lokwa yebaki ke église ozala 12h abongisi bana bien avant alatisi bana akena abwaki toka liboso atiki bana na ye na bandeko na ye bazalaki wana atiki bana na ye na bandeko na ye après azongi sikoyo ayokozwa camarade na ye tour ya mibale abi perruque wana na koka te kaka na zwi camarade nanga tozokende kaka na nzela église na koka perruque te na yoka mutu okanisa donc na yebi te lokwa babambingi eloko moko boye nazokoka lisusu te nazo koka lisusu te na koma ko yoka vertige nazo ka moyete ali mbala moko na longoli perruque ngo na bi na yo kufa pamba na longoli perruque na tikali mutu bongo mbala moko camarade nanga bani ko silika na car tozokende église yo nino nga na boya na makambo église ngo yo lobi to kende église ko église ngo zo kende na basuki boye ochaki perruque za bien mais yo sko zo na basuki boye longoli suki ngo otikala o ke église kabwe zo nsanga ndako soki boye ngana okende te kama na bi perruque ngam na lati eza pe yanga osi okabela ngango mais na lati yango nazo yoka ezo sala nga mutu pasi yango na longoli to kende tozo kende église nga mutu soki mutu eza salite eza ngai yo okoyoka sonia te nga na lingi te nga na lingi te zongisanga opesi nga dakanda koswane banda wana zongisanga abi na zongisa ye na ndako na koma kutu église retard na zongisi ye na ndako na tiki ye na ndako ali nga na kamati na suki na ndenge na zalaka na zwi perruque ngo na tiki onka na kata car na suki na nga na zaka nango na ken église na koti na nga na église to sameli to sisi to bimi na yo zonga na nga pe ndako na pokwa na benge na be soki na salaki mabe limbisa nga vraiment na eloko na salaki ya mso sepela na ngote na comprendre ke msusu ngako yoka soni ke mutango ba ye na yeboyeboy yango na ye na bengi opona senga yo pardon olimbisa
Kama na pas le bon que problème exact mais perruque quand on se que ça la bien te zone c'est la perruque nanga po makamba boye ko pesa nga kanda po nazo yeba te pe ezani nyango yom ta pe so perruque o lingi ko la ta perruque ngo te erne so to mutu passe suko ngela tsani ya habite na ko lata nanga limbi sa penza na eloko wana oyo esalamaki wana eye koleka to continuer na biso pe ki camarade na biso bane ko tamona na pe bien to guzonga ne pe bien et yo koma serre moko boy ba abi bande ko mama langa nazo yeba kutu teke me bitumbe zo landa nga me nazo yeba te mutu ngo na karami na ye kaka soki na mone loko be salela nga boy soki na mone me nazo yeba te ka mutu wana ne mutu azo boma ngai abi makamla ngezo tambola te nazo yeba te ka yende nazo yeba te na bande ko yeba penza te mais tellement nazaki blind akoma kokota nga babule église ba congolais boye église nini boye et yo salake na yo longwa nga pe église donc bolembe comment kokota nga moko so église na ok so église te na fandi yesko bana yebsa faut ko fanda ka no bongo o mon so ko zana ndako penza ba problème ko yelo te fanda kana yo na ndako l'église ba congolais wana ba problème ata lelo te lobo pesa nga raison yepe ezokota kaka makamba zo yebisa ezokota koma bolembu penza mwa donc église kuta baneko kende te soki pasteur na bango abengi na téléphone alinga koyamba so téléphone ta koma kokima pasteur akoma okima pasteur na babenga batina ba message balemba ayamba kate a répondre na message te eloko moko te afanda na yepe afanda penza na camarade bafandi pe bazaka bien ekomi siko camarade na ye akomi ko benda ye sikoyo bakene na église ya catholique babani ko kine na camarade donc alongwe na église manaye ko kine akomi ko kine na église ya catholique na camarade na ye o tellement kuna ba umela na bango te église ba congolais soki boke ba 3h 4h du temps kuna soki boke ba umela rate 1h bosisi na bino bozonda bosali makambo mususu bo continue yepe amonaki ne normal abani ko kena yepe na camarade na ye eyo salake mafuta bana ko pakola ko sila mafuta yo sila si camarade na ye nde nazambe mafuta kuna bana ko pakola mafuta esili siko nazo yeba te na pakola nini camarade na AFC yake nani mafuta mbabane ko teka na shopa ba congolais siko mafuta ngo akenaka boye esili siko après FC camarade siko na yebite na osema mafuta ngo wapi camarade ya lobike o nazana mafuta moko eza awa soki opakoli yango pe sala eloko te eza pe bien mpona bato ya teint clair yaka kozwa opakola ye pe akumama ake kozwa mafuta azu mafuta wana mbala liboso apakoli mbala mibala apakoli mbala misata apakoli ya 4e fois apakola boye nzoto koma kokoma mikusa nzoto mikusa boye donc soki kaka azu mafuta asisi kosokola azu mafuta atie na nzoto mikusa abi mikusa donc nazo yebso mikusa omona na tiki kutu kopakola mafuta na zongi lisusu na douche na keno kosokola lisusu so na sukoli na komi bien so na bimi na oloba na zongi sa su na pakola su mafuta so na pakoli ka mafuta wana mikusa na zongi su na douche na sukoli na bimi na bite na pakola su mafuta ngote na za na nga kabwe afani bongo eleki deuxième jour elandi ka bongo akeli su na douche asukoli apakoli su mafuta ayoki lisusu ka eloko moko wana esali lisusu mikusa asongi su na douche asokoli lisusu abimi apakoli mafuta te abe likamuni ezoleka abengi camarade naza si mafuta oyo opesi nga esimi nga te po mafuta ngo ekomi kosala nga nzoto mikusa ezosala nga bien te camarade nabi yo ozanga ka boye nga soki na pesi yo eloko nga na pesa yo ka mabe periki na pesa oti lelo olataka periki te o periki na ngesala ko pass mutu pass suko pe lelo komi mafuta na ngesala ka yo boyeboy siko eloko ngo eza nini lelo kaka yo fo yebisa nga soko kanganga ndoki kama na ya nga na kanyo ndoki te na kanyo ndoki te na yebisi okake mafuta wana ezosala nga bien te na yebite ya mususu biloko batie na kati ya mafuta ezosimba te na nzoto na ngai
ezo simba te na nzoto nanga mena lobi likamaki ndoki te o te yo kangi nga ndoki po liboso baki mafuta wana nini perike eza bien te ya mibale ekomi mafuta donc nga na yo penza mafuta na soko opakoli yango te kozongisa ape te naza pe na besoin nango te yabi o me nga na bengi yo te ke nayebi soki nazozongisa mafuta na bengi yo kamada lobi pakola yango kaka bongo mafuta soki ebandisika nano pakola yango te ekoki kosala bongo me ere ekofana na nzoto ekokoma bia yabi abi na melango kaka na bi oke problème te pona boma moto na mela na bi problème te ekosila bongo tobani ko continue eyo sala ke fale nga na voyager na kende Congo fa na kende Congo sko na Congo na okende na mboka o naza na mutu te na ndeko te naza na mwana na ngai me mwana sko naza na ye aza mukie na lobi na tambola na mwana penza eza bien te donc na meki kosola na kamana na bi mwana o naza na ye mwana kende na ye voyage na Congo eza te ekozala bien atikala na yo comme ça yepe nini buli ya mabeza kite po ayebi ke camarade na ye soka voyager bana ya camarade na ye batikala ka epa na ye po ezalaka nango problème te yepe soka zo voyager mwana na ye pe akotikala na ye bien epa ya camarade na ye po ye azomona kaka ke bolingo oyo aza nango pa ya camarade na ye pe aza na ye na bolingo kaka moko wana oyo apesaka ye pe azongiselaka ye me ezalaki bongo te nzoka te camarade na ye penza eni ndoki penza kamani pa alobi oke problème te nga pe na kendaka bana nga batikalaka pa na yo te si tokoma deja nga una benga ko esusu nani camarade te nakoma kobenga yo ndeko na nga donc problème eza te mwana aza moke nga pe bana bazala bango awa nakobatela yo kende na yo otika mwana abine nga nasala famille na nga surprise nakomela bango sur place kaka mbala moko boyeme nayebisa bango teke nazokende me eloko yo kosala nga bandeko nasombi deja tike nasombi tike tikali une semaine mpona voyager natikali une semaine mpona voyager na banda kosola na mama na nga na kini nayebi te eloko nini etinanga na beta lisolo ke nazokita me koyebisa bato te na oyanga moko na otika mwana na camarade mama alobi mwana camarade yango ozotika mwana pa na ye ndeko na yo te boyebani kaka kuna camarade yango ya ndenge nini oyo kotika mwana pa na ye mama na bango agangele na telefone na biso koza na mbongo te na oyebi biso fanda koya te me mwana wana kotika ye te nani mwasi ayokoyoka fi oyo ayokoyoka ayebisi camarade na ye mwana tika esu mwana eza te ngai nazo voyager na okende na mwana abi na mona penza ko lokole donc nasali eloko crime moko ya munene yo ndenge nini donc nga nazo comprendre yo te yo lobaki ozokende ozotika mwana sikoyo yo ozokende na mwana lisusu ndenge nini banzela ekoma mabe kotambolaka na bana mbali bozokende na mwana bato pa yebi na ya Afrique te bongo soki eloko mabe ke kosalamela ye kuna yabi te nakende na ye kaka camarade alobi omoni nga nazolobake yo linganga te yango oyo ti periki napesa yo mutu pasi mafuta napesa yo mikusa na nzoto sikoyo pe mwana olingo otika mwana sikoyo oshanje lisusu ozwa mwana okende na ye sikoyo ngelobani nga na mutu mabe donc nga natikelaka yo bana na ngai yo kotikalaka na bango nga na makanisa mabe ezalaka te sikoyo yo po tika mwana na yo makanisa mabe boti se kotikala kosala bana nanga makambo mabe yango ozokanisa ke soko otiki mwana na yo awa nga na kotikala kosala ye mabe ndenge yo osalaka bana nanga mabe yabi mpo nini okozala makambo boye osokabelanga perike me soki kaka eloko esalami okapelanga kaka perike nalataka te mafuta nayebisa yo banda kosalanga mikusa esili kambango pe esila sikoyo lisusu mwana me mabe nini eza wana soki nalobi ke moyen natika su mwana eza te nazomema mwana akende komona bakoko na ye problème nini eza wana atomboka na oyebi so atomboka tosala 3 jours tosololaka te nga na ye okobenga ye pena na telefone boye kia okobenga ye pena na telefone boye kia ayambaka lisu te tina kenda pa na ye
na kenda pa na ye na senga ye bolimbisi na bilimbisanga me fona mema mwana akende komona bakoko na ye toyokana toyokani ndeko mwasi avoyage na mwana ake Congo era yo kende Congo asali une semaine na Congo deuxième semaine azokende eyo sala ke dimanche mama na bango bande ko kende église ye pa bi na kende na nga pe église na mama comme ça na nini abi na tikaka kutu mwana na ndako na tikaka mwana na ndako na bandeko na nga na kende église na mama ya na ke église pasteur wa banda kote ya jour wana elamba lata esala nga vraiment bien te komona ke mutu azote ya liboso elamba lati pena ozomona ke elamba ngo donc lokola ekoma donc omoni bilamba eza soko niki yango mingi donc osukoli yango mingi nzuluki eza lisusu na donc I don't know na peut-être soki na describe yango ndenge abi soko osukoli elamba donc elamba soki ewumeli osukoli yango soko ndenge ekomaka ke eza lisusu donc na couleur elamba échangea abi elamba lata pene pesanga mawa na sapato alata esalanga vraiment mawa mais azote ya pena makama nzambe esalanga pena bien te place nazalaka après église yeko sila église esili na ke na sololi na pasteur na ebisi yeke ngai komo na nga boye na uti bisika boye donc naza na flat boye soki moyen koki kozala oya po na donc ayebisi epena ndenge namoni boye na sepeli nango te naza mwana nzambe donc nalingi na aide yo pasteur pa alobi problème te vraiment nzambe apambola yo soki nazwi temps na koleka ye fi yango apesi pasteur numéro na ye eleki pe ka bongo après ye fi yango azongi na ye na ndako na mama na bango eyo oleka premier jour deuxième jour pasteur yango ayo obenga ye azoya aye na flat pe ye mwana mwasi yango azwi nani ketch abi nazwaka ketch nazwi na ensemble moko na pesa pasteur ketch alobi ketch ya pamba na ensemble moko na pesi pasteur wana na pesi ye atalinga alobi nzambe vraiment apambola abi nanga fukama na sambela pona abi bandeko natala kutu te ko mwana poto na uti poto te abi na moma wana po nga na mutu moko donc naza mutu moko ko oya oyebisa nga fukama na ngati mais na comprendre te penza ko kwa nzamba buka nga penza ko donc fukama penza na makola pasteur wana fukami pasteur asambelinga alobi a prier po nanga abondeli po nangai asengi protection ya nzambe ezala likolo nanga na banzela nanga nyonso tuna nyonso na kusala nzambe abatela ngai alobi amen nga pe nalobi amen esili osila na après pasteur alobi ke nani ye fi yango asengi pasteur numéro na bi opesa nga numéro na yo soki nazongi poto nakoba nako aide yo pe soki naza na possibilité ya aide yo nako aide yo eza problème te pasteur asengi ba merci bele osila nango pe ka wana asali mwana mwasi asali pe ba séjour na ye na kini ndenge esengaki aye kozonga na poto yo kozonga na poto vie continue na camarade na ye wana bazokende pe ka na église catholique église wana kutu ya liboso azala kokende wana ya bakongolais bosana na po camarade na ye kotia babulu église ya bakongolais kokendaka te abosana abosana eyo okoma ke dimanche moko bawutaka église ya bango ya catholique wana bayozonga na ndako fale babima bakene soki dina girls abi biso to baneka girls dina eloko akosala eza te bango wana bakangani bana basi babimi fale bakene nini dimanche yango esimbaka te bafandi lundi mardi fale bakende esimbaka te bafandi kaka eyo kosala ke pasteur oyo wana aye kobenga ye pasteur oyo ya Congo abengi ye fi yango mama boni bien boni santé bien nalingi kaka nayebisa yo ke ozala bitumba makasi sambelaka ntuka vraiment nzambe
akotika yo te po nzambe atika kabana na yete ya bituma makasi ya ndenge ni o te na bane ko prier po na yo kaka me nzambe alakisinga ke oza na bituma makasi ifo osambelaka ye mwana mwasi yango mpe alobi ok problème eza te merci après eye kostila nango mpe ka bon yabi ye okuti paster ayebisanga asambela kosambela yango mpe ya moko okangi no mwa misu 2 minutes osambeli me kosambela pena ya malonga ezalaki te après camarade na ngai osalanga cadeau moko ya chaînette ya kingo asalinga cadeau ya chaînette bandeko chaînette wana nalatango te natyango kaka na mesa moko eza pembeni ya mbetu na nga boye natie kaka na mesa wana atunaka nga chaînette wana mikolo nyonso abi nakoma kaka soki nakoti kaka na kati ya chambre na nga soki kaka misu na nga etutani na chaînette wana donc nayokaka kaka malili ekoti nga na nzoto abi na bane ko comprendre te na luka na comprendre eloko wana me na comprendre yango te nakoma kutu kobanga so nalali na ba omona so nalali boye nazoyoka lokola eloko moko ezoningana wana ere na kotala boye eloko eza nango te so natali kaka chaînette wana naomona kaka forme anyoka me ere na kofixe pena misu boye namoni nange eza nyoka te eza chaînette abi nazaki na deux chambre mwana nga bane kolala na chambre na ye nga mpe na bane kolala na chambre na nga mais siko eloko wana nakome siko kobanga me mutu mpe ya koyebisa azalaki te na bane koyebisa mpe mutu te nga moko kana abi camarade na nga mpe so na bina betele lisolo akonini akoloba kaka biloko nyonso apesa nga kaka bongo natikala nga kaka esala nango eloko te abi nakomi kobanga nakomi kutu koboya mwana alala pa na ye nakomi kozwa mwana sikoyo aya kolala na nga na chambre na nga abi nazwi na chaînette yango nalongoli yango nano wana natyango place mosusu mais soki kaka nakoti kaka donc nakozala na nga nazala nga na salon nazala nga na cuisine eloko te mais so nakoti kaka na chambre nango ozosentir donc eloko moko boye elati yo na nzoto soko olala ozoyoka kaka eloko abi na ndako na nga nazalaka na bampuku te banda nakota na ndako natikala koyoka ni bampuku ni eloko mais soki kaka nalali nazoyoka eloko moko ezoningisa abi kote kaka oyo chaînette ezali soki nalali nazoyoka eloko moko ezoningana kuna ezoningana soki nalamuki kaka natala boye eloko eza te eloko eza te abi troisième fois nabi te nalongola na chaînette oyo nazongisa ngo awa nazongisi chaînette place ezaki soki kaka nakoti miso etutani kaka na chaînette wana motema bien te motema nange ezosimba te siko camarade nanga apesanga chaînette abi chaînette wana folata yango kaka jour oyo tokobima na girls lokola ezorate boye mokolo tokobima girls date nini jour wana folata chaînette wana po ezala bien girls date yango bafixe fo kolata sexy olati mwa robe na yo ya bien abilata chaînette wana bandeko koma jour wana paster bengaka bana paster wana badobenganga nazoyamba te nazali kuna retard ya kochamba maquillage azobenganga nazoyamba te abi yango ye moko abi yango paster yango peli kam nini ye kutakanisa ke musu paster yango azobenganga nazalanga na mbongo te na minute yo abi na dernière minute abi alati na ye mpe bien azotya meko babi ka nayamba ye kaka nayoka soki eza problème nini ere ayambi ye kaka paster ayebisi ye eloko olingo olata bapesaki okolata yango te yabi donc azongi mpena fani ye moko abi atuni ye eloko nini nani ye mwasi yango atuni paster eloko nini paster ayebisi ye nayebi te me nzambe alakisi nga abi mama osunga ngai donc nga soki na osambela na bosanaka yo te na bapriere na nga oza mutu moko nzambe alingi yo koleka ere na bande kosambela nzambe alakisi nga eloko moko bapesaki yo eloko wana bapesi yo kolata yango te yango nazobenga yo tellement bande koyamba te nazokinsiste mpona benga nayebisa oke eloko oyo bapesaki yo en tout cas vraiment kolata yango te luka nano volonté ya nzambe otuna oyeba soki eza eloko nini me kolata yango te soki oza nango deja bapesaki yo kolata te me soki bapesi yo nano te soki mutu apesi yo eloko ya kolata yango te abi mwana mwasi abi natikala na telefone lokola nakangami abi nakangama na telefone
nazo yeba lisute na loba nini po nabi na lati deja nyonso oyo yanga metikali kaka chaînette wana po na lata. Après si pasteur ok problème te merci penza. Pasteur albo ke merci nga pena nga na yebiso ka bon en tout cas vraiment nzambe abatela yo. Moi c'est pas lobi merci vraiment pasteur nzambe apambola yo so na komi libre na obenga yo ata lobi. Bakati mwana mwasi wana fanda abi na fanda na mbetu nazo donc na komi kolenga nabi oh pasteur wa roza na bisala mabete ningeni ya yebi ke bapesa nge loko fona lata siko yemo kam na lata to na lata te nazo yeba pete bule yemo na lata te azu chaînette mususu alati azu voiture abima ke kozwa camarade na ye bakuta na ba girls mususu date girls babima ba komi kaka boya komi pa camarade na ye hey wapi chaînette na pesa kyo o lati chaînette te robo kuto lati so lati kina chaînette wana elinga ke bima bien mais yo lati chaînette te ozui chaînette musoki o lata moni makamanga alinga te pa na yo abi pardon mwana mwasa ngombi pardon penza na bolingwa nzambe chaînette wana na luki yango na monya ngote donc place na che yango penza na monite yango na bike nazwa oyo na lata comme ça oyo wana ata mukolo mususu na olata yango za pomti abi te toke na nga moko toke no koluka place ochaki ya bi oh ndako ezanda kunanga nga moko place na che chaînette na monite na yebite siko chaînette yango eza problème nini fona lata ka chaînette abi fo lata ka chaînette wana po ngana lobaki yo lata chaînette wana siko yo lati chaînette wana te ndenge nini mwana mwasabi oh menga nazo comprendre sute yo lati biloko na onde ngola abi oh yo nga nazo yeba te o lati biloko na yo nga pe na lati robe na ngai sko chaînette yango soki na lati te o kabela kinga deja te eza ya ngai sko so na lati te elakisi ke na olata na ngango ata na lati lelo te ata na lati lobi te lokolo kabela kinga eza deja yanga na kolata mo eza problème te abi te nga na lobaki yo fo lata ka chaînette wana ndenge nini yo olingi ko to nga kaka soki na peso biloko yo lata ka te abandeli lisusu nga soki na peso biloko yo lata ka te periki na pesa yo wapi periki okoke pe kolata periki wana ti okoke kolata periki wana na mutu na yo o lati periki te o koma kokosa nga periki mutu pasi periki mutu pa yo ebinga so na soba periki wana combien tina zo mutema ya kokabela yo periki wana yo ko kabela ngelo kwa bongo yabi oh wopo nazana so nazana ngona okabelo te kwani oza camarade na ndenge to lobaka ki ozala rasu ndeko te okoma camarade ozala rasu camarade to koma ndeko ebo na kabela yo te pona ni soki yo kabelinga seke ngape na ko kabela yo ya lobi te eza ndenge moko te bino ka bilula lula ya ba ko pesa pe olata ngote periki ti lelo olata ngote ya bisko na zongisela o te ko zongisa te na posa na ngote o so lata ngo deja ti yo kanti nga zoka su bilo basi balata ya bi o metika kasko rappeler o mafuta obosani lisusu ya bi oh mais yo penza biloko nyonso to mwana pe awolo ba otika mwana o nazokende na mwana ozwa mwana okenda na siko nazwi chaînette na nga na somelo chaînette na ye na chaînette olingi kolata chaînette yango te siko yo liebisanga lelo ezaka nini yo penza oza ndoki yo mwana mwasi abi o ndoki yango nasali nini o te yo oza na misala mabe ndenge oza bongo pona nini biloko nga na pesaka yo ka yo lataka te siko elingi elakisa nini yo pene oza na misala mabe koswane koti wana abi koswane bandi wana nga pe na bing akomonela nani mwana mwasi abi akomonela nga te po ya za mwasi nga pe na mwasi boni boya lingamba na kukonza ngai abi baswani baswani basilisi ye fiyo nga siliko no nani fiyo abeteli nga liso abi na okesu te okesu restaurant ngote na zongi na nganda ko comme ça boluka soki taxi soki bokende ni boke bino moko nga na continuer liso te na okesu te ti eyo sala ke ye fi yango ayo bondela
akitisi ye motema o limbisa nalobeka nazoloba ka boye mpo na boyeboye talaka moto apesi yo eloko ozwi eloko wana osaleli yango te eza vraiment malamu te osali nde nayebisaki yo te eza malamu te soki ezalaki mpe yo moto opesa ye ngai yango oyebisi nga mpe ke nalata nalati te elingaki esala yo mpe bien te me eza problème te tokende restaurant ye fi yango mpe motema ye okita bake restaurant balie na bango mpe esili mpe bayo ozonga mpe ale ekomi nango sikoyo na ntongo nango na ntongo ye fi yango nasomba na crédit nabenga paster nasola paster abengi paster basololi paster ayebisi na bana yoka kosambela mpona nzambe alakisi nga ke eloko oyo bapesaki yo wana ezalaki prépare kolata yango te eza vraiment mabe yalobi me yo oyebi ndeni yabi naza mosala ya nzambe na mosala ya nzambe nasambelaka mpe nzambe alakisa nga donc nzambe na nga aza awa aza mpe kuna donc aza nzambe kaka teke oyo aza pembeni na nga te mutu nyonso nga nasambelaka mpo na ye nzambe na nga ayokaka mpe ayanolaka donc nzambe ayebisi nga eloko bapesaki wana eza prépare kolata yango te ye mpe abandi obetela paster ne lisolo alobi ke tala boyeboyeboye abandeli ye banane bandeti suka apesanga liboso perike paster perike wana soki nalati yango vraiment en tout cas nazalaka na kimia te mutu ekobanda kobetanga ti so nalongoli perike wana nakomi bien soki nalati perike wana mutu ekobetanga pena nazoyebiso banana mutu ebandi kobetanga ti ekokolongola perike wana nakomi nanga bien me nayebaka te soki ezalaka problème nini ndenge moko ayaka kopesaka mafuta wana soki nasokoli kana napakoli mafuta mokusa nzoto mobimba fo nasala nini nazonga su na dushe nasokoli lisusu soki kaka napakoli kaka lisu mafuta ngo nakomi lisusu mokusa mwaye te ekomelanga problème ata mwana nalingaki natika mwana nakende naya na afrike kuna natika mwana awa nayebisa eke nazokenda mwana ememelanga ngambo paster abi en tout cas vraiment mama nzambe alingi yo po mutu oyo oza na ye wana abanda koluka aboma yo banda kala abi aza mutu te mutu ya misala mabe abanda koluka aboma yo banda kala me abanda ekokoka yo te loboko ya nzambe eza mpa na yo mwana mwasi yango abi nga bato nasambelaka na nga mpenza te alongolanga kutu na eglize na banda ekokende nakoma kokende na eglize ya katolike bongo nzambe yango paster abi ata osambela kosambelaka te me so oza moponami ata bameki ndenge nini ekosimba te yo ozomona kaka osambelaka te me nzambe abatelaka yo omoni kaka nzambe ayebi nga te me nzambe ayebi yo mpo ayeba yo banda ere ozalaka na libuma mama na bino avant kuta tinda yo ayebaka paster abandi koteya ye wana abi zongela eglize abi zongela yabi oyo ayebisanga nga eglize paster abi zongela eglize wana zongela eglize wana sola na paster wana sola na ye pesa ye babiloko nyonso tu o camarade na yo wana apesaki yo fi yango alobi eglize yango nasi na longwa deja banda kala nazongaka lisusu bapaster yango omonanga kaka ke azongi kaka mpo na ye ayebisi ye ke nzambe soki atindi yo sala eloko zonga eglize zwa biloko wana pesa paster nga na kosambela mpo na yo mwana mwasi mpe alobi oke problème eza te lokola yo olobi na kosala yango abi paster na osala yango ale aye kozonga eglize place abandi aye kosambela ere aye kozonga eglize aye kosola na paster na ye wana paster wana ayebisi ye basala prière ya 3 jours na jeûne sikoyo fille oyo ere aye koyoka ke o camarade na ye wana azongela eglize bakongolais nzambe abi telefone akoma kobenga nga chaque jour kofinga oyo wapi lokola nga nasali soki nayebaki ozokeluka kaka mobali kuna ti encore oza kala mwana moko olekeli nga mpe na eloko te mpo nga na bana mibale yo ozokeluka mobali kuna kasi zelo kozwa mpe mobali yango ti yabi oyo mango eza nini abi tellement soeur nayokaki ke aza misala mabe na bana ye nanga koluka kobendana
na bana ko luka ko bendana comme ça problème ezalate to ko ape na kota ki ba prière na pasteur na jeûne ya 3 jours to sala jeûne après na zubiloko wana na pesa pasteur na pesa pasteur biloko wana na wapi na butu na lala te lokola nazomona bato na ndako nazomona soki na lali kaka nazomona mutu azolanda nga na nini na mbeli mutu azolanda nga na mbeli lokola na zamba nazokima na zamba ti omona na yo okoma place moko boye ale mutu moko yo omona mutu moko atelemi soki mutu wana atelemi na kotelemaka place mutu wana atelemi elongi soki natali ka elongi ya mutu atelemi wana pasteur on apesaka nini na kini wana pasteur on apesaka elamana soki kaka nakomi wana namoni ye atelemi alati ensemble onga napesaka ye na sapatu ketch onga napesa ye wana soki kaka nakomi wana na telemi ka place wana omona mutu azolanda nga na mbeli akoma esu place wana te abaluki azongi na olamuka boye ndoto ngabi likama nini abi ndoto ezoba donc ebanda esikoyo kobangisa ngai abinda bapriere na ona esi pasteur nazokoka bapriere te pasteur abi okokoka soki oza makasi te saint esprit aza na mpo na kopesa makasi okokoka abi nanu nasala jeune te me na meki nazokoka te abi soki nagomona nga na bosani boye nakoti na cuisine na lie obenga pasteur na si na liaki pasteur abi continue kaka atosi oliaki esala eloko te kolia lisusu te yo continue ka jeune abi soki nalala na moi nalala na butu so nalali kaka mutu wana azolanda nga kaka na mbeli nakomi kobanga na pongi na ngai so nalali kaka mutu anazolanda na pongi so azolanda nga na mbeli na ozokima na okekutana nga na pasteur wana alati ensemble nga napesaki ye na ketch soki ka nakomi place wana mbala moko kimi ekoti nga mutu wana azongi omona eloko moko esalami esu te bayo kosisa prière basali jeûne ya 3 jours bayo kosisa prière na pasteur abi bayo kosambela mpo na biloko wana malobo ebima na biloko wana bandeko abi baparti ya wana na tika nyonso nazalaka kosala abi nayebaka te ke oyo balobaka kindoki eza soki nini nga namona mpenza boye babetelanga lisolo te namona abi bato balobaka o bandoki baza te nini boye abi nga nasekaka mpo nga namona na misu boye baya kobetela nga lisolo te namona ya nga moko abi nazonga ndako nazongi ndako kamani na nga ye aye kokebisa nga lobi omoni yo makambo oyo luki okosilisa nayebi so makambo oyo oluki okosilisa wana nani oyo olingi omeka nga bamekaka nga te yo lokola oluki gere omeka nga tokotala yabi nga nasali yo nini nalinga yo banda jour ya liboso ti lelo nalingaka yo kaka na bolingo ya Nzambe bongo lingo boma nga nasali yabi nani nayebisi yo nga nalingi naboma yo lokola obi nangi naboma tokotala pe tokotala yo na nga nani muta kufa muta liboso obia yo na nga na mboko oyo na muta kofanda abi nafanda kaka nayoki afingi asani abimi akei donc place natikala na fanda kaka nzoto esalinga malili na bi Nzambe merci po to soki yo te nayebi te na nga nasala nini bana na ye kutu mama te bana na ye nani nayebi te so baza na misala mabe so bana na misala mabe te bana bato me balala na ndako na nga na mbetu ya mwana na nga
bayaka na ndako na nga baliaka na ndako na nga nga nakendaka mpa na bango naliaka mpa na bango eloko nini oyo bango babanda koya kolona nini awa nzambe abi camarade wana akima mboka oyo abi banda ti lelo nayebaka te abi nga kutu na bomu wana na nga nalimbisa ye na nyonso wana oyo alingaka asala nga me ye alongwa na mboko nayebaka esu te soki akenda wapi kota akenda nayebaka te nayokaka lisolo ya mutu boye abimaka azalaka akenda soki wapi eyebanaka te soki mpe azaka na bomoi soki mpe azalaka na bomoi te nga nayebi te me nasepeli kaka nabeta lisolo oyo mpo bato bazala mayele abi nga kutu eloko ebundeli nga eloko wana napesaka paster nga kutu na mutuna nga kutu bule ezalaka te soki nini te po prise asuka pene ngaka beta nga ya chenette wana tellement perike esimba te mafuta esimba te donc prise asuka pene chenette nyoka donc soki nalataki pena na nzoto nalataki yango pena na kingo donc ekei esili mais tellement nayebi te voyage yango nzambe moto asalaka kaka nakende voyage wana nakekutana na paster wana ou bien nini nayebaka te abi ti lelo ngai moko na mitunaka nayebaka te abi nakoma kutu kosala protocole na kati église abi natika makambo nyonso soki nini te nga soki ndenge nasalaki camarade na mutu nakoma na nga otuna nzambe makambo nyonso tunatuna nga nzambe ava nasala mpo nayebi te loko place nazokende kotya lokolo nazokendela wapi abi surtout biso bata boye oyo ezake baluki baboma oyo bakoki te se koza na etwale moko boye abi na mitika epa nzambe na mitika na mibwaka pa na makolo ya nzambe tala bolamu ndenge memi donc bolamu olingaki okufa me bolamu ebimisi yo na kufa wana bandeko toluka tosala na bolamu efutaka ata lelo omoni ke bolamu oyo nazosala ezofuta te oyebi te un jour ekofuta nini yango nalobaki na ebandeli tosekaka bato te po ye aza nde mwana poto akende kini akepe eglize alingi mpe abana koseka kishasa yango mpe bato yango mpe na ye na kishasa boye paster yango mpe azoteya na ye tala sapato alati tala elamba kuta alati me aseka te amibimisa kutu mwana poto te me azwi elamba apesi paster azwi sapato apesi paster me sapato wana ebundeli ye eloko oyo ozopesa mosali ya nzambe kopesaka na koyimayima te ozopesa eloko pesa yango pena na motema ya bolingo ata ozala yango to oyo ozala yango wana kaka ozopesa pesa lobaka na nzambe naza na eloko te oyo naza nango ka yango me napesi yango na motema na nga mobimba nzambe yo moko oyebi mpo nzambe atalaka kati ya motema atalaka na kati ya motema atalaka libanda te libanda mutu akomona oyo boy oyo pena ndenge amonanaka me nzambe ayebi kati ya mutu ayebi motema mutu yango motema nzambe ayebi pourkui atyango na kati akoki kobimisa yango libanda te po eza eloko moko donc eza cher jamais kobimisa yango libanda mutu nyonso ayeba po soki babimisaka pena donc nzambe abimisa pena motema mutu nyonso ayeba to asir bato mosusu donc otali ye kaka boye kolinga kuta pusa na pembeni no te okolinga pena pusa na pembeni no te po mitema misusu eza vraiment malamu te okoya kozala na camarade boye ndoki alongoli yo na nzela nzambe yango bandeko soki oza na mutu ezala camarade ezala mobali ezala mwasi soki obali mobali oyo alingi nzela nzambe te yo oza mutu moko banda ye kosambela
mobali wana lingi soke na losambo te eloko moko eza wana ya mabe ebatami luka zonga na makolo ya Nzambe oyeba pona nini mobali na yo alingo kena ke église te ou bien pona nini mobali na yo alingo osamelaka te ndenge moko pe na mwasi na mobali soko bali mwasi azaki azochomala donc yo ka kosamelaka nyonso kosamelaka fo luko yeba pona nini mwasi alinga alosambo te ozala camarade ozaki na yo bien na makambo ya Nzambe me ka okomi na camarade wana obosani nzela Nzambe obande komela masanga to koma komela masanga obande kokende club te koma kokende club bandeko club eza na lifuti moko te atoke club lelo ti dimanche kotikalanga nango kofutu eloko te bomba mandela makolo ya Yesu problème ekoya Nzambe akobatela yo club wane ko changer yo eloko moko to latika mwa miniji poke na club obini ba demo ba yeba lati obutu mobimba ozongi ndako yo kanisa na uti ko enjoy ozongi ndena ba demo bakoya koluka yo nana kobatela yo nana kobatela yo posoki Nzambe abateli te oyo azobatela na pamba tala ndeko mwasi oyo abane kutu kokene église lokolo moko na kati lokolo moko libanda me Nzambe lokwa ayebaki abane kobatela yo yo sko olingi makambo ya Nzambe te olingi kaka bakamarade yango esko oyebeta Adamu na bango biso nyonso tozaka na mokili oyo tozaka na destination moko te bamosusu baza na destination ya lifelo mosusu na lola fo yeba moto oza na destination na eza ya lifelo te eza ya lola akokende lola ta oke lifelo po soki aza moto alifelo donc akolinga donc yo sikoyo po bayebake soki ye destination na eza ya nzela wana kuna yo sikoyo azomona ke oyo aokende na nzela bien akolinga yo ke kuna te ti akobendo kaka bokende na nzela wana kuna po ayebi ke mabe nzela wana eza mabe akolinga akende ye moko te bandeko mokili ekomi na suka moma yango tozana na moma ya grâce bozonga na maboko ya Nzambe tozana moma ya grâce mutu mususu abomi mutu lelo azongi na makolo ya Nzambe Nzambe alimbisi ye pona nini bolingi Nzambe te mutu oyo Nzambe abatelaka ata soki mokili emeki ndenge nini jamais soki Nzambe donc soki Nzambe azobatela yo ata baye na gauche baye na droite bakokuta oza bien mais soki Nzambe azobatelo te bandeko mwa libakwa pamba okwei pu okei okufi bato bakufa na bandoto ebele alali boye azolota batuti ye boye akufi pe donc akei pe bato bakufa na pongi baza ebele eske bakuli wana bakufa eza ya Nzambe po biso bana Nzambe tolalaka deja Nzambe abatelaka biso mais yo siko osambelaka te ozolala nani azobatela yo bongo soki bayeli yo na butu bamemi yo ti bakoya na butu boye bakuti ye kute pava pamba oya nini bake na yo okei mutu nyonso aza mutu te bandeko yango nga pena nakimakala nga bakamarade nga nde naza boye nga nalobaka ta bana na ngai na oyo nga nalekana nango nga jamais nakotika bana na nga bakende soki pa nani loba naza nayebi ke Nzambe obatela nga Nzambe obatela mpe bana nga me Bible elobi mibatela ava Nzambe abatela yo eza teke moto eza awa nafongoli resho moto eza awa nga nabi lokwa na Nzambe namidinisa na resho Nzambe akobatela na ngai te Satan yaka kolobela Yesu abi mibwaka soko za mwana Nzambe mibwaka po Nzambe pa azaki capable ya komibwaka pe eloko moko esalama te po aza Nzambe malobaka ni bamekaka Nzambe na ote azalaki capable ya mibwaki pe po azaki Nzambe me asala yango te Siko pwani biso bana Nzambe tolingi komeka Nzambe nyonso. Eske Nzambe bamekaka ye? Mi batela.
Yo mi batela pe bana ekomi mabe. Ozana bana na yo batela bango. Yo komaka mwana na yo nyoso tu camarade nazana retard nini keno kozulanga mwana na classe mema yebo nyoso camarade. Yo mwana ngo botaki po na camarade na yo. Ozaki na tante po na bana po ani no botaki. Po na nini bana batu bafana na bango pa tata nzambe yo ke rolokota bango. Siko lelo koma camarade zulanga na school nini boy. Tala ndeko mwasi. Yeku tu chance nzamba batelier. Est-ce que bana mama wana baza ya kobeba te? Bakokepi koyo kobebisa mwana wana ti. Mutu nyonso aza mutu te bandeko, mutu nyonso aza mutu te. Ngala oyebiso mukomususu na oyebisa bino mukomusu na bimana kende town. Nakutana na fille moko na nzela fille yango na musika na monaka ye lokola grande sœur nanga. Na musika pe nanga lokola grande sœur nanga ye. Oh. Nakoma pemeni penza boye atali nganga na tali obi na yoka lokola na yebite soki batu musu ba yoka bongo na tuna mbali nanga yo yoka bongo. Po na yebite na yoka lokola nzote salinga lokola crampe suke kanga donc suki na lengi na tala ye ya talinga donc na yoka pe na nzoto nange lengi ngambo kati na moto aza normal te siko na esalinga bongo na leki so na leki na tamboli muke na talisima omona yepe atelemaki azotalanga omona na sali boy na continue nanga so na continue ka na continue mwanda na baluki ali na tala na sima na moni ye atelemaki azotala ngabi na lobaka sanze fe na leki na kenda eloko wana ti lelo etikalanga na mutu. En tout cas, faut mettre ça là très attention. Tala mamo yo nzamba yo longola ye na liwa. Soka tika ki mwana na ye wana pa mamo benga basala mwana wana nini? Nzamba yo kote la mama ya mwasi yo ya lobi te kotika mwana pa camarade te yo yebi ba camarade te. Yo aussi oboti mwana po tambo na mwana na ye loko nyezo zanga. Foka ka camarade. Yo yebi mutema ya camarade wana. Kotika mwana te yaka na mwana. Soka tika ka mwana bandeko. Baninga ki basala mwana wana nini? Bana wana ye msu yozo mwana bana mikena muntoka tena butu bakoma na bango bampaka. Bakoma na bango ba mama mobima ba mama ba 60 ans. Bandeko, tolukelo nyanzambe. Tolukelo nyanza ata ozo sala bolamu lelo ozo mona te continue ko sala bolamu. Koza ngana zaka nga penza bato na sala bolamu jamais batika la ozong selanga bolamu wana na olo bango nzamba zo mona nga likolo. Naza mutu moko bwe nzamba pesa nga motema ya kosunga. Nazaka na koka komona mutu na pasi te. Nazaka mutu moko bwe do lokwa mawela na yete sona lo bandeni ne. Sona monika mutu na pasi mutema na ngezaka bien te. Mais omona ke sona sungi mutango ya msusu bato ngo na kosunga bazongi sala na bango bolamu te mais wane ngela kisate ke fona stopper ko sala bolamu non. Ata lelo zo sala bolamu bato baondi maote yo sala kaka epa ya nzambe ezali bolamu egangaka. Lelo na kofubuka mabolonga na ngana se awa na lebi nzambe kanisa ngana oyo na pesa. Kanisa ngata na ona sunga bana ya bofeli mba ofele bazakuna menzamba ko kanisela yo. Au kaniselo. Tanaka likola catch. Menzamba yo ko protéger mwana mwasi yo. Atini mosali na ye. Tala to sala bolamu na basali nzambe.
bino bato bofinga ka basala ata lelo akwe na mabe ko finga te ko juge te bandeko surtout bandeko ba youtubers na pesa bino pena toli toti kaka omoni musala nzambe ba publier mutakala yozwi o poster o sala émission pona ye ozo sala ozo mema lisumu moko o musala nzamba sali boy yo leki boy yo koloba o mwana musala nzamba sali boy yo leki boy o fingi mwana ngo oyo ko finga susu mwana musala nzambe basala nzambe bazalo kuta talabana na bango ndenge bazo sala basala nzambe boy ozo mema lisumu ataza akoki kokweya lelo azongi na makola nzambe asengi nzambe bolimisi nzamba yoki siko yo mto salela ki émission sor na yo kozala nini ozo mema makala moto na mutu na yo yango mona batu musu bakenda liboso te batu musu bavi na bango ebongaka te batu mususu bana tikalaka place moka tikala wana changeaka te po anini makambo loba makambo oyo sale tikali wana ekolongwaka te totika kosakana na basale ya nzambe ato moni elelo aza na eloko te tika soko kopesa ye te kopesa ye te ato moni ye o asaliki ndumba moko boy tika ye nzamba ye moka yebi ndenge akosencharge na ye yo za na droit ya kochola msala nzambe te bongo yo mto ozochola msala nzambe yo oza na masumu te yo osalaka mikolo nyonso to ozalaka bien po balobi lisumu monene na lisumu moke eza te nyonso babengi yango lisumu mutu abomi mutu lelo na nga mutu na fingi lisumu kaka bakojuge biso ndenge moko surtout bato bamikomisaka kombo ya nzambe enga chrétien enga boyeme ozochola bato na omoni mutu aza païen ayebi na ye nzambe te ayebi liloba nzambe te akendaka eglize te eloko moko te lelo soki acholi paster na yo mutu okendaka eglize omibengi oza chrétien omibengi boyeboye nga mwana nzambe nga mosala nzambe nini soki paye atongi paster na yo mutu otongi paster yebake nzambe akojuge yo koleka mpo yo oyebi liloba nzambe yo okendaka eglize yo oyokaka mateya yo osalaka boyeme oke kotonga paster me ye kuna ayebi na ye nzambe te ayebi liloba nzambe te me ata atongi paster nzambe akojuge bino ndenge moko te yango mkola suka bapayen na bakretien bakojuge biso ndenge moko te bakojuge biso ndenge moko te surtout biso bato tomibengaka basala nzambe tosalaka bikefo makambo eza ya kosalaka makambo susu eza ya kosala te omoni likambo olekisi yango tokomi kaka soki likambo bosali video ozoyeba te relation o paster aza nango na nzambe oyebi relation na bango te aza mutu mai na makili ezosala kosumuka me elobi teke nzambe abwaki ye yo sikoyo kosalela ye video eloko nini koyela yo asali mabe soki mosala nzambe asali mabe sambela mpo na ye nzambe musala nzambe atutisi bato ebele mabaku me soko tali olande pe aza pe na bolamu na ye me nzambe kanisa ye tolwelaka kaka te mbala moko ya kosalaka bavideo ya kofingana bandeko poka musala nzambe wana kosambela lelo abukima lobi asalaki lisumu azongi na tongo asalaki lisumu na pokwa asambeli nzambe ale amepesi mobima nzambe alimbisi ye lobi yo mutu osalelaki ye video siko eloko nini oyo ekokomela yo na ndako na yo oza na bana yebake mabe yaka génération na génération donc kanda nzambe soki ekiteli yo lobaka mutu asilikela yo mutu soki asilikeli yo lobaka mutu asilikela nga ye nzambe asilikela nga te mais soki nzambe asilikeli yo okefunda ye wapi yo ofundela nzambe wapi okefundele wapi tosakana na basali ya nzambe te tosakanaka na basali ya nzambe te mpo nzambe alobelaka bango akolobela mpe yo na boyi te me kojuge te lelo moni epamba
oyebi lobi na ete emsu kaka ye wana muta yo bimso na libula kufa omoni mutazangi eloko pesa ye eloko ngana sungaka na bato na kutaka na nzela bato bazalaka ke ozotambola boy can I have 1 pound so naza nango na pesaka na pesi na binzambe kanisa ngai na binzambe na yebite soko osala nango nini me yo kanisa ngana pesi ye mpo na moni aza mutapasi yo lobi tosunga babola topesa ba o baza nango te nga na pesi ye mpo yo lobaki asala nango nini akene nango soki aza soki nganga soki ndoki soki osala nango nini wana etali ye nga na pesi ye mpo na sungi ye me kote ya okene kosala soki asala nango makambo mabe ekosimbaka ngai te ekosimba nga te ekotikala kosimba te nga ta bato baloba bilamba bana nga nga bilamba ya bana nga na kopesa nga na pesaka bato nga soki bana balati bilamba kimi na pesaka so esengi na pesa charité na kopesa charité so esengi na pesa mutu na kopesa na kosambela mpo nango ekosala eloko te bana na nga nzambe mutu abateli bango na makila na Yesu tosungaka bato kosungaka ateke mutu ye na yebi ye so na pesi ye akosala na ye nga mabe te oyebi mutema na ye ye pire ngai yango tokoma pire master ngai ye pire tala pire kotani nga kambe mamuninga pire yando akimi na mboka kota kepe ye banite ake kosala makambo kote mususu soki pa aza soki pa aza te bandeko bomoi basomba yango te toluka kozala malamu na mutu nyonso tu zala malamu na koluka teke lokola yo bonga okitisi baninga nyonso tu donc bango kutu baza eloko te mutazaka eloko ezaka nzambe biso nyonso bao toza boye toza eloko te mpo lelo soki nzambe alobile alongola biso donc nalongola ye mpe na bomoi wana nyonso esili olali bakonzi ebele bazalaka na bambongo bakenda wapi bakunda bango na se ya mabele ka Yesu nde mutu asekwa ye kaka moko wana mosusu akotikala kosekwa aza te Lazare asekaka suka asalaka nini akufaka eloko ozolakisa ke mutu akosekwa ke ezaka nzambe asekwaka me asuka akufa me nzambe nde mutu akufa asekwa ndenge moko mpe na biso tokokufaka ata ozala mbongo ozala na nini suka okoleka siko oyo koleka makama mabe etondani okene wapi bato mosusu bazozela Yesu azonga Yesu so azongi te liwa soki ye okeye alevema yango wana alevema ezaka teke Yesu fo aye liwa soki ye lelo okeye tasete mpo kotikalaka soki ozonga te tiere Yesu akoya siko soki okeye okene wapi moma yango oyo ya kochange bavi na biso ya koluka église place ya église sambela nzambe lakisa polandaka teke église ba congolais nini boye église za ba congolais te église za ya nzambe église za mtema mutu yo moko mutu so za na bien te za bien te eza question église te yo moko za église eza question église te botika koloba église ba congolais église ba nini te so po bien église ba congolais église ba kosambela te okotikala kosambela te donc Yesu akoya nakendaki église te po église ya bacongolais non nanga nakendaki église te po balobaki bapaster bacongolais ndeko nanga donc boyo kota nolola po na église ya bacongolais toboyi te kosambela na ndako eza nango bien mais Bible pe lobi place bato mibale misato basangani nzambe aza kati na bango obi mokili mpenza eza na makambo nango nzambe mokili eza na makambo nango ya mabe mutu mpenza azotambola na nzela yo lobi oyo mutu mpenzako donc mutu nzoka te
azwi na sali yango soki forme ya nini donc soki ezaki nyoka soki cheka na kingo kui soki pa ngaka mela ye soki pa ngaka kufa na miniti wana to yebite men nzamba za bolingo nzamba za malamu ata do yapo na kamuta to bata misoki wapi akolanda yo ata kutoza muto bazo chakate yekuta mona na rate ayeba na rate non nzambe akolando biso ba o ba témoignage otali na oyo omitali na nga obinga na bana omitu na nga penza jour pena na ozala pe mutu melelo mama bala misato mwasa libala pe ya ndeni fanda o nzambe pena pesa nga pena bite oyo anyokwa mimingi oyo penza tika na pese loko moko boye oyo ezaki donc atikala nango mpona libela mwingo lama nzambe ndenge ezalaka onyokwami masuka donc nzambe apesaka eloko mabe te ye apesaka kaka eloko malamu jamais nzambe apesa eloko mabe soki pene eloko omoni nini te nzambe mutu apesi yo te po ya nzambe jamais erataka te nzambe akolinga te ke apesa mwana eloko moko ya mabe lobi alela te po nzambe alingaka mabe na biso te alingaka te biso tolelaka nzambe alingaka amona biso na esengo enga na fani na nga boye nazoseka nzambe azotala ngami tala ekelamu na ngai ata kutu lelo na leli me nayebi sukasuka nzambe azali bandeko en tout cas vraiment soko oza mutu moko okofandaka na ndako osambelaka no te eloko na oyebi so apartir lelo change koma kosambela ata okende eglise te yeba nzambe kaka na motema na yo yeba nzambe tika bomoi no mpa nzambe tika no gauche à droite kolukaka soko ozolukaka nini te mutu abatelaka eza nzambe mpo bato ebele bakoma kobanga kufa soko oyebisi kaka konini akokufa mutu mosusu so bayebisi kokomi lokola maladi eza so oyebisi kokomi na corona nga nakufi nini donc azomona kaka donc kufa ko eyi me azoyeba teke na kati ya kufa wana bomoi ezali nani bomoi yesu nde bomoi bato mosusu bakomi kobangela corona maladi ya soni bongo bakufa na pongi bakufa na nini mutu alali akufa na corona te nzambe liwe ekoki koya na ndenge nyonso tu eza kaka corona te eza maladi te eza nini te okoki kolala mpe okufi okoki kofanda mpe kaka ndenge ofandi bolekana okei nga na patient na nga moko azaki ameli ne kisi bien alie bien asali nini bien afandi na ye mpe na kiti bien kaka na mbeta akelaki alali boye na tongo ba 4-5 heures wana bocheke soki aza bien bandeko azalaki pena donc azalaki très bien mais azalaki na ye maladi maladi eza ke ba long terme wana banini mais eza te ke maladi soki ndenge nini te azolia nalobi bia azolia bia ke toilette pa zongi azoloba pe bien namona yango trop nga namonaka trop bibembe mutu akokufela bino na dernier minute boye akufi elakisaka ateke maladi mutu akobomo mona pena mutu azalaki bien boye ameli kisi na ye bien alie mpe bien makambo nyonso tu bien eyaka mati na mbeto alala boye akufi mkola liboso namoni ebemenga na banga bayebisanga ke nani patient moko aza wana akufi na banga mere ekomi ke
ozo sala ozo mona donc chaque jour bato bakufa botuna bato basalaka na ba nursing home bato basalaka na hôpital bato basalaka na nini baoyebisa bino ke liwa eza kaka corona te liwa eza kaka soki nini te liwa ekoki koya ere nyonso tu fo kozala kaka ya kobongama mibongisa kaka dernièrement nanga nan belle sœur nanga za koyebisanga obi mwasi wana akufi natuni akufi nini oyo azalaki na ye bien ameli mpe kisi donc topesi ye mpe nini anini bien na ntongo kaka tokende kocheke tozocheke kaka nde tochekaka bato tocheke boye bacheke abingango na meki ye nini thermomètre natala soki aza na fièvre te batali aza nde na fièvre te makambo nyonso tu normal bamonaka boye na minute muta nini couleur ya nzoto echange po mutu soki azokufa surtout mindele couleur echangeaka donc ozoyeba deja ke mutu okala mingi te azokende abi couleur ekomi koshane anatanda tobengaka nesi mosusu ale nini ekei tomonaka boye atene nini trop tard akei mabelaki te nga bato ebele bakufelanga babela te mutu mosusu kuta omona oke kocheke ozomona akomi ne daa na suka azokende me mosusu pene omonaka azoloba bien makambo nyonso bien you want your medicine olingi omela kisi pesanga kisi nanga opesi ye kisi ameli nalingi nalia boye nini opesi ye ale kaka boye mbala moko pu akati akei en tout cas vraiment lisolo oyo eteya yo ndeko eteya nga eteya mutu nyonso tu oyo akolanda lisolo oyo tobombama na maboko ya nzambe po ye naza source ya nyonso so obombami na maboko ya nzambe ata bandoki baye ndenge nini bakomonaka yo te po obombama kati na ye me soki oyebi nzambe te ere nyonso bakoya oza na epava pamba bakosala no nyonso bango balingi demo oyo aya koti akei mosusu wana aya koti akei donc okoma lokola nzoto moko boye basalelaka ka échange balingi demo oyo akende kosala soki nini baye bakoti na nzoto na yo fo bachange demo bakoti na nini donc okoma eloko moko boye basalelaka please toluka penza to change penza donc tobombama na maboko ya nzambe ndeko okuta azali na chance ata bande kosambela te me nzambe ayebaki ebongo bato bazake nini te nzambe mawa ya nzambe kaka mawa nzambe kaka en tout cas vraiment lisolo oyo eteya yo ndeko eteya nga eteya bato ebele bokabola video oyo bato mosusu mpe bayoka lisolo oyo bazwa mayele ke mutu nyonso to aza mutu akotrust te mutu nyonso to aza mutu akopesa confiance te mutu nyonso to aza mutu akotikela mwana te mutu nyonso tu aza mutu akomema na ndako na yo te mutu nyonso tu aza mutu akokomisa camarade te mutu nyonso to aza mutu akobetela lisolo na yo te yo komakaka lisolo na yo donc obombaka su makambo te enga boye enga mwana asali nga boye enga mobali na nga boye enga libala na nga boye enga ndako na nga boye makambo sufu kobomba yango ezaka teke fo bana kolobaka kaka nyonso bato bayeba bato yango so bayebi basalako nini mpona makambo na yo olobela yango nzambe te mpo nzambe nde mutu ayeba kobomba sekra mutu amokilo koyebisa likambo lelo lobi bobebani apanzi yo surtout mikolo kutu bato bakoma obengi akoma yo ozosola ne normal nzoka ata ozoregistre yo yango nga bato abongo pardon bato bakoma na système donc soki kaka ozosola na mutu ata lisola mabete aza na telefone mosusu pemeni wana azoregistre yo kaka o molimo nini o nzambe na poto awa molimo ni ekomi na poto openza nazoyeba te
ndeko moko alobi na nga alobi ah mama mokili nga na bengi nazobetela ndeko lisolo nzoka te lisolo ngo nazobeta se abombaki yango na telefone nga bi kobomaka telefone ndenge oyo asi enregistre oh my god abiye ya nazoboya kutu kokabwana na ye po so na bina kabwana ye me ateki ngai ti nga bibino bupusa mutu nyonso aka mutu akobetela lisolo ale ba enregistre yo lobi kuna ngaboy nana tindaki obeta lisolo bozala bato lokwa jeune mama lokwa ngai nayebanaka age te mwana 15 ans mwana surtout kutu so na longoli makeup bapesanga ata mwana 14 ans boyekolaka kobomba basekret na bino ngai nde na boye nga na mobali na nga moto aya koloba oyo ayebi sekret na nga na mobali na nga ayoka nga nasali 7 ans na mobali na nga 7 ans ya mariage me likambo na nga moko te etikala koyoka na libanda ata basere na nga bagrande sere na nga oyo basemeki na nga oyo nini non nga nakutanaka na mobali na nga tokutanaka biso mibale na boyi te baproblème eyaka tokutanaka biso mibale tolinganaka biso mibale tobalani mpe ngam na ndimaki na ye mutu andimaki afuta mbongo libala mpo na nga me nga na ndimaki poso na ndimaki te libala nga esalama te na bali mpe fo nga na ye toyeba kogere makambo na biso na ntaka libala eza te ka mutu nyonso tu ifo ayebaka makambo na ngai te foko sololaka solola na mobali solola na mwasi likambo eza bosolola eza na ntina te kobenga mutu boye ye kuta asalinga boye yeni te mo mpe bato bafani bakotuna yango bango baswanaka te yango bino mpena boswanaka to boswanaka te me toswanaka na biso jamais mutu moko ta otikala oyebi soki libala oyo ndenge eza boye toswanaka te non toswanaka me toyebi ndenge togera yango jamais nga na koswana na mbala nga nabenga grande sere na naswani na mbala ya benga naswani bweni te toswani tobongisi soki ekomi nde grave oyo eza pena grave wana nde tokoluka basala nzambe me mutu nyonso te po nde nafani na ndaka libala na nga na ndimi na nga teka mutu nyonso to akozala na ye na esengo surtout nzambe apamboli nga na mobali na nga ya nani bebe eske basi musu libanda bakosepela surtout oyo anga nabengaki mundele na ngai ebela basi oyo batondani amona bango te kaka ngai oyo surtout soki asape otalobi monga moko natalaka pena ngai oyo pena mobali nanga me ya ngai moko siko lelo soki toswani na bala kopanzaka ye ale libala ndenge ya kokufa soki nani yango ya bana ye kozela kuna libala ekufa aya kokotela nga na ndako nga na bima boyekola kobomba makambo na bino ya ndako yekola mutu nyonso tukiteke enga boye enga mobali na nga boye soki ezosimba te luka basala nzambe surtout mama soki nga olobaka mwasi soki ezosimba te buka mabolongo nu na se biso basi nzambe ayoka biso pardon na miniti nzambe ayokaka biso basi nayebi te soki nzambe azaka faible na bana basi po libondela mwasi mpenza mpa nzambe donc nzambe fo ayoka kaka ko ezosimba te buka mabolongo na se sambela funda mpa nzambe na place okende kotonga mobali na yo pa mutu mususu be otonga mwasi na yo pa mutu mususu benga nzambe tonga na nzambe botonga na penza otongi pena pa nzambe nzambe yo lobaki boye tala mobali yango yo lobaki boye en tout cas vraiment bandeko merci mpona lelo tosuki awa vraiment tellement tokomi déjà 2 heures donc nzambe vraiment apambola bino merci na bino nyonso baoyo bozalaki na biso na ntongo na pokwa ya lelo ça dépend ya air oyo botali biso nzambe vraiment apambola yo
kobosana te koyaka te kotali video obimi. S'abonner, tshele biso commentaire, aimer video nzambe vraiment akozanga kopambola yo te. Na pesi bambote ebele na bino nyonso ba obozalaki awa. Merci vraiment nzambe apambola bino. Please guys, like, share and subscribe. Tomonani na mbala ya nsima nzambe apambola. Bye bye.